Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Ezali mardi oyo batata batikela biso na bajene ezali nde mokolo oyo tokozongisaka makanisi ya mateyi oyo batata batikali kotikela biso ndenge nini tokoki kosimbela lingomba po ete lingomba tikino bilako na bango ekoka kokokana te yango tokoyokaka maye oyo malekaka na 5 mois biso bajene soki tozali kosala ma rappel na makambo nyonso wana koloba ete batata ndenge batikalaki kopesa maloba na bango ndenge tokolobaka ete mowei biloko na ye bokabola na bino ndenge bolingi kasi liloba fo bolanda oyo ye atikali kotikela biso eza boye te maloba ya bango nyonso misato bango bazali kosala référence na mai oyo papa Simon Kimbangu mama Mwilu babandaki koyebisa bango yango basimbaki yango pe elongisaki bango yango pe biso esengeli tolanda maloba ya bapapa batikali koloba nini soki tosimbi manso wana nde elonga nde ezali kambo mingi tokanisi mpona mokolo lelo yambo mpona kokanisa le 17 mars mokolo oyo papa Kulutu atikaka biso pe na bafete na biso ya le 22 mars ndenge touti kolandela na libondeli ya papa de la ville pe mama ya likambo oyo ezali na le 6 avril 6 avril dans 2024 et autres que ba 6 avril nyonso ekolekaka solo likambo oyo bapapa babandaki kobunda na yango na 1989 wana papa Diangenda ayebisaka biso likambo oyo papa Simon Kimbangu ete ye nde molimo centre oyo bakotiaka tembe na likambo tata Nzambe esi basosola yango esi balobela yango depuis tango wana Radio Vatican elobaki yango ete batali bango bangudiza nganga
batalaka na ntango wana bamonaki ete solo tata Simon Kimbangu ye nde tata Molimo Santu, kasi ezalaka diffusé mais po ete bazwa likambo yango au sérieux eke leta abimisa likambo yango etambola na mokili mobimba, ezalaka na bango mpasi. Maloba mingi nyonso tokolobaka ezali, maloba wana ezali na biso, yango tokotiaka muke na ba message na biso. Na etumba wana sika eyaki komonana ndenge tolobelaka yango na mokolo na yenga. Papa Mfuma Longo maloba na ye ete soki bokomonaka ntango nyonso ekenda kozalaka pembeni ya bakonzi ya mboka, ezali mpona likambo mosusu te, mpona ete natungisa bango po ete baloba likambo wana, po pamba te bango kaka nde po baloba yango. Soki balobi yango nde ezwi valeur na mokili mobimba, pamba te mokonzi ya mboka nde ye nde moto alobi yango. Bakonzi mpe ya mboka bazalaka mpe na bangudi za nganga na bango te, ou bien constitution elobi nini. Makambo nyonso wana Papa Mfuma Longo alobelaka yango nde esika ayaki kosenga Papa Mfuma Longo na ntango wana na président Mobutu eke ata pour reconnaître yango te, kasi eske bokoki kobimisa te mokolo oyo ezali ete le 6 avril ezala reconnu na gouvernement na biso na ntango wana Zaire, lelo oyo RDC. Président Mobutu na ntango wana alobaka ete tikete tokende na congrès, tokende na constitution, soki ekoloba ba ndenge nini likambo wana ekendaka. Alors na 1970 wana ekendaka likambo wana. Donc Papa Mfuma Longo, Papa de Ngenda Kuntima, asengaka epai ya président Mobutu ta olingi ko reconnaître tata te sikoyo, et plus tard boko reconnaître ye kaka. Yango tolandaka na maloba na ye na mardi wana elekaki ete likambo wana yango abandaki komona na te na roi belge, akendaki komona ye mpona likambo wana ba reconnaître Papa Simon Kimbangu. Kasi kokangama ezalaka yango eye komonana ke Papa Simon Kimbangu Kiangani aye kokoka likambo yango na le 3 octobre na l'an 2011 oyo biso nyonso tozalaki batémoin na Mbanza Ngungu. Pamba te na ntango wana na 1991 Papa de Ngenda alobelaki yango ete lokola esalami te na ndenge nga nalingelaki, sika ekosalema kaka après 20 ans. 1991 l'an 2011 wana esali mbula boni bilaka ekokana te ekokanaki te. Papa de Ngenda alobelaka yango esalamaki esika ndenge Papa Mfuma Longo asengelaka date ya le 6 avril
l'État à reconnaître encore. Donc, chômer et payer la RDC Mobimba. Na tango wana kokanaka te. Kokanaka te. Denge kokanaka te. Papa mfumu alongo, papa liangenda kuntima, alobaka ete makambo nyonso wana ye moko tata makozonga akobunda etumba wana. Etumba ngo tata Molimbo Santo akoki te akoki yango te. Yango nde toza komona lokumu eza kopesama lesu avril oyo ala en 2024. Tata Molimbo Santo papa Simoki Bankiangani susi na ye yango okolimisa biso po ngonga si ekei likambo yango ntango papa Diangenda asengaka yango lokola endimamaka te na ntango wana na leta constitution endimaka yango te ntango wana bazokobenga yango comité central elingaka likambo yango te yango mokonzi ya mboka na ntango wana ye mpe alobelaki bango kolobela bango. Donc alobaki mpona mboka mobimba ke regret ezalaki na ye ke mpona nini bolingi koreconnaitre date wana te. Yango tolanda ndenge tata Mobutu na ntango wana atombokaka tolanda malgré la cassette conservation mais tofongola kaka matoi toyoka kaka toyoka ta moke po ete koloba eteke baarchive ndenge nini papa Diangenda abandaki kobunda na likambo oyo ye kokoka na lelo. Presse Manyama o avandi na ndako na ye asali mwa ndako ya esobe atie ekeko akosambela ekeko te akosala ekeko oyo a travers ekeko azali kokanisa nani nzambe pamba te lokola balobi na français tozali peuple déiste okondimaka nzambe. Ekeko ezali nini? Ekeko ezali eloko elembo. Ekeko ezalaki mpona bakoko na biso elembo baye basali na yango nini nyonso batumbi balobi oyo petit pétisseur petit ali longola amulete bamama batata bandeko tozali awa bakristo balobi te tozali kosambela bikeko me soki okoti na ndako nzambe na baoyo bayaki kocivilize biso okokutabele bikeko na pose balobi oyo saint joseph oyo saint andré bikeko na bango ezali malamu mpo euti na poto oyo ya biso mabe tokomi bakatolike tondimi toke kosambela okokuta tuna bele bikeko yango ezali valable mpo euti na poto oyo ya biso ezali malamu mpe pamba te ezali banzete ezali nini ezali makambo ya aliénation mentale. Nzambe azali nzambe moto na moto azali na ndenge na ye ya kosambela nzambe. Citoyen le citoyen babi conflit avec conflit avec l'église quel est vrai nani ya kokenda kobimisa baconflit avec l'église non. Vous allez peuple libre, il faut décider souverainement. Et si contre mon clarté, c'est pas mon clarté, c'est notre droit, c'est notre devoir de le dire, de le proclamer. Non, et qu'on va mon clarté, pour que le bon bel est peuré. C'est là, non, ma maman, ma tata bandé.
na 1921 na Bazaïre boyoka tu makambo nini maleka oyo bandeko babengaka bango bazali na kati na Zaïre bazali kosambela nzambe ya kimbangu. Kimbangu azali moto moyindo ndeko na biso na bino lokola tozali awa alobi boye namoni nzambe nzambe alobi na ngai boye asalaki na kimbangu nini bakangi ye condamné à mort alei na boloko mbula tuku misato. Par contre na place bakolakisa biso nini Sainte Maria apimelaki bana kuna na Portugal na Fatima apimelaki mwana mwasi kuna na Lourdes na France na Borin kuna na Belgique. Là c'est normal nzambe apimeli moto mondele kuna akoyebisa biso tondima yango so moto moyindo alobi ye mpe amoni nzambe balobi illumine kanga ye condamné à mort. Bamama batata bandeko bamama batata bandeko makambo nazali koloba oyo ezali très grave ezalaki nini molili tozalaki na yango aliénation mentale. Nzambe akoma kobe na Fatima na Lourdes na Borin na Belgique. Moto moyindo awa na Bazaïre alobi namoni nzambe bakangi ye na mwasi na moto te ayibi eloko na moto te abeti moto te obele kolobaki namoni nzambe alobi nabikisa bato ozali na maladi bosena na mai nasukola yo obika anga moto oyo illumine moto moyindo akoki komona nzambe te afete kufa na Lubumbashi après 30 ans de prison amona mwasi te amona bana te tezi wana ye ake komona bele odembe na ye ntango tokomi presque indépendant na 59 azongi te famille oyo ezalaki makambo tokoki kondima yango te ozalaki nini aliénation mentale sur le plan culturel tout ça iko tozali kotongisa baculture na biso sur le plan de l'authenticité mpona nini ozali moto moyindo kala moto moyindo mondele suku na ye elali kolai mondele poso na ye ezali pembe oyo na biso egunzama ata osanoli ekogunzama bai kogunzama tozali moto moyindo nyenye bamama batata bandeko c'est pas l'authenticité yo moto moyindo lokola babi na français veut préduit c'est pas l'authenticité mondele oyo na ye elali yo moyindo poso moyindo ni poso pembe posa na ye Europe posa na yo Afrique okoki te oimite bango to bango baimite biso koliaka kwanga bango mapa c'est normal aye na Afrique akolia kwanga alingi kwanga te vous regrette okoki te kobebisa bambongo ezali bamama batata bandeko ezalaka liboso ndenge nini okoki epai na moninga ya mondele apesi yo babistek bapomme de terre banyama ole ye alobi lelo nazali koya epai na yo okomi nzoto nyongo bebo eza na boucherie kanyama tukabasina na alimentation bapomme de terre oyo akolia yo olei oyo ya ye ndenge ya bakoko na yo ye akoya epai na yo akolia oyo ya yo ndenge ya bakoko na yo nyenye Agenoye. Ezali intéressant. Et tumba wana yango ezalaki mpe na mokonzi na biso papa Félix Tshisekedi Tshilombo otomonaki yako ete ayaki proclame yango na l'an 2021 na inauguration ya musée mais ezwi ngonga molai pendant l'an 2021 tala mokolo ye kozwa esika mpona nini ye ayaki kosimpose po badeba nyonso wana mpe ndenge alobaki ete ekokende na constitution bakende kotala yango kasi biso moko toyebi tolandaki kino ye moko ayaki kozwa mokano eke ndenge balobaka na France na lingala atie mokoloto bolinga te na tie yango eza boye te tala likambo ndenge esika ye utaki
buta muntu atomboki pamba te na ntango wana balingaki te ke 6 avril ndenge papa yengenda asengaka yango sikoyo tala réalisation pendant 1970 kino l'an 2024 totala mibu nini eleki na kati wana yango batata na bamama mpo na biso ezali esengo mingi na ndenge nini eke bilaka ya batata eyi kokokana soki tokokisi bilaka wana nini ekozwila ekoyela biso mapamboli elakisi ete ndenge toza koparticipe ndenge papa aza kotinda biso bafete nyonso ya le 17 mars le 22 mars préparatif kaka ezokende kaka na le 6 avril po ete na mokolo wana tozwa mapamboli na esika wana ngai na yo tomeka kososola na makambo nyonso oyo tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani mokokisi ya bilaka azali nde kosalela biso azokokokisa bilaka na ye ndenge balakanaki na batata bon ntango toza kobongisa makambo na biso bana mosusu mpe bazalaki pembeni papa makambo ekomi très intéressant estce ngai mpe nakoki komona conception likambo yango soki ndenge nini nakoki koexplike yango na bandeko na ngai bagene na problème eza te okabokidi kosuwiza leka boye kasi oloba po ntango toza koprepare makambo yango bango bazalaki pembeni alors ye alobiki en tout cas papa nga mpe fona aloba kaka apres te makambo yango eshoke biso na mitema mokonzi Mobutu tolandi ye malamu atombokaki mokolo wana ndeko papa etoko oui bakokani te na bamama choise alors noko mpe aza wana ndeko mpe anoko ale papa di tokei na komba tata mwa mpe tata limo centre ntango toyoki mwa extrait oyo toyoki biso nyonso awa tozalaki na papa na bandeko mosusu ya presse interpellé mpe biso nyonso en quelque sorte et que papa azalaki na posa alakisa na biso bangisa ye teke depuis l'église kimbangisa ebanda tofetaka kaka biso moko bafeti nyonso oyo église kaka biso moko tofetaka yango biso moko wana ndako na kati ya ndako bakimbangiste mais oyo feti oyo ya mbala oyo ya le 6 avril 2024 ekozala fete na bato nyonso ezala non kimbangiste mpe bakimbangiste donc eza fete moko ekomi officiel na l'état donc ça veut dire anta oboyi ko jour akoki olobi ke okosambela te okozala na ndako mais okokende mosala te okofanda na ndako mais bakimbangiste biso tokoya kokumisa mokolo wana donc papa monene ya likambo wana nde yango nde papa azolinga alakisa biso nyonso toyeba posa to esengo nini bapapa baza na yango parce que y a des gens parfois bazo comprendre dimension ya eloko wana te donc papa esengo ezali ke fete ya liboso oyo eza officiel et que tout le monde ezala kimbangiste ou non kimbangiste toko fêter le 6 avril 2024 c'est pour cela que papa ye wana ke Kinshasa pour asolango ye moko tête à tête na mokonzi ya mboka pour ete mokolo wana le 6 avril ezala vraiment na nguma moko ya munene donc interpeller biso nyonso ba jeune
et que mokolo oyo papa Félix apesi na église ezaka na église Kimbangi c'était eza pona Congo mobimba pe Afrique moto mutu mwindu nyonso na biso na Congo ndenge balobi ke eza journée fait okofana oza obligé ya kofana na ndako jour yango okotala yango okobeta ntali solo ke likambo oyo papa Félix asali ezali vraiment ke ya papa Simon Kimbangu ya mwana ya Congo. Donc interpellation wana papa vraiment alingaka sala bon apesa moi éclaircissement wana ça veut dire papa bolibi sur lobi yango te mais souci ya papa ke jeune nyonso Kimbangi aiba monene eloko wana oyo papa Félix asali. Donc moke ona ngena pesa moi précision yango wana na komba tata moi na tata l'innocent. Ba jeune to sepelité. Merci okoki kozonga na ye. Ah, bapesi yo merci pour dire. Noko yeno andibu. Bajeno ye. Nyonso bitumba nyonso wana ezali ya solo tata Molimo Santo. Mutaza kobunda yango. Ye mtabundi etumba wana. Kasi biso pe na kati. Eza boyete ambate aza kosenga biso. Bozala makasi na mabondeli. Bozala makasi na kotonga. Po elaka ipesa malaki ete soki botongi yelu selemite pasi na biso kokosila te. Yango aza koforce toyebi aza koforce biso koforce. Surtout na mabondeli force makasi tolandi ndenge président Mobutu me apesi biso matei fierité nini yo Kimbangiste fozala nango oyo oza komona aite ozali kosambela nzambe ya mutu mwindu tolandi malamu ndenge alobi ke obandaki kosambela bikeko tolandi te wana bakosambelaka bikeko mais biso toza kosambela nzambe ya visible vis-à-vis azolia mfumbo na biso ozoya kwana eza boye te Président Mobutu alobi malamu ke biso ata biso bato yindo soki papa Simon Kimbangu azalaki mundele nda bandimeli mbala moko zokola aza mutu mwindo biso moko pe bato mwindo ate Kimbangu te esikoyo na mokolo na lelo eloba makate ndenge ye moko Mobutu abandaki koloba a voyager à Sari tour du monde mais aye komona tidadanga owiza watu sadisa itatwa byabyo babanza ubyeti kutufyetika bunabu totosa malako na ye ndenge aza kolinda biso wiza watu sadisa pele wiza wiza watu sadisa ompasi zingi vavanza mayela tweti monanga mansa ngameti dadanga owiza watu sadisa itatwa byabyo babanza ubyeti kutufyetika bunabu